bras de fer entre Vital Kamerhe Azot atelemeli mokonzi ya ekolo Fachi Beto akei na bloc et communauté internationale alobi Congo il faut ekabwana kaka Joe Biden asengi mutu ya Tshisekedi. Qu'est-ce qui se passe au juste? Bras de fer entre Vital Kamerhe Azot atelemeli mokonzi ya ekolo Fachi Beto akei na bloc Yaba opposant mafieux oyo tozobenga Demi Dakar. Qu'est-ce qui se passe? Merci Baimboka ba onye sotu bazolanda mwana mboka Cédric na etando ike na Nanzela etando ike la voix céleste na ebiete bofandi ebele na mabota na bino na pesi bino mbote bonjour bonsoir ça dépend ernini et kokomela moko na moko Wabino simple serviteur. Lokola bobo mesano na ye lisusu. Kosolola na bino pona makambo etali mboka na biso boye ba ete les enjeux de l'air ya makambo na biso. Ba opposa basangani bakei États-Unis d'Amérique et communauté internationale alobi Congo il faut ekabwana kaka Joe Biden asengi mutu ya Tshisekedi. Qu'est-ce qui se passe au juste? Na kosenga na bino bokoto bo partager émission bo liker bo aimer. Bras de fer entre Vital Kamerhe Azot atelemeli mokonzi ya ekolo Fachi Beto akei na bloc Yaba opposant mafieux oyo tozobenga Demi Dakar. Qu'est-ce qui se passe? Ba Congolais nyoso ba Congomani botelema pona ko sauver mboka na biso. Na kosenga na bino lokola bobo mesano. Bo aimer émission, bo partager, bo s'abonner, bo liker pona ko protéger émission na biso. Mwana mboka Cédric Abandi longola mwana oyo aza pembeni na yo parce que makambo na zoloba lelo eza na bambodi sérieux. Yo nani otelemela Tshisekedi mwana ya bilaka atomoni na mita oyo monde ekabwani na deux blocs. Congo pe na mita oyo ekabwani na deux blocs. Na monde bloc ya BRICS. Na bloc ya Nations Unies. Oto obenga ba mafie bloc oyo balingi changement te ya Nations Unies. Et bloc oyo elingi changement ya BRICS. Awa na Congo ekomi deux blocs. Bloc Yaba semi bantu otozobenga ba Demi Dakar. Bloc yaba étranger oyo bazotelemela mboka na biso ezwa changement te. Na bloc yabana ya mboka ba Congolais de père et de mère. Awa nazo solola na ba Congolais soki oza mopaya kokota te oyo etali likambo etali mboka. Na Conseil de sécurité des Nations Unies dans l'Assemblée générale 79e Conseil. Benjamin Netanyahu, Premier ministre israélien, a présenté en face du monde à continuer guerre, souka azwa, intégrité territoriale nyonso. Ezala moko lelo ndenge tozolo baboye représentant ba masse Hezbollah après retour ya Benjamin babomiye et Benjamin na tribune a annoncé à cause la guerre à kolongola état de guerre te
akosa la pes autoriser pe cesser le fait pe na mboka na été o trêve té mais awa na Congo communauté internationale batelemeli biso biso to ça la guerre té biso to se défendre té biso to protéger intégrité territoriale na biso té kwa biso nde banyama na bango biso bayebisa biso na États-Unis que Congo est un pays réserve. Il y a États-Unis d'Amérique, il y a des pays occidentaux. Le Joe Biden koloba na Haute d'Ivoire que alingite bitumba esalema na Moyen-Orient et pas na bango aboy bitumba. Mais Joe Biden mbala moko soki otali ide na ye eza ke kuna bitumba esalema te mais na Afrique bitumba nde esalema. Bitumba esalema na Afrique parce que Afrique banda bitumba e banda ba arme lourd ba arme sophistiquée et betama te. Nde moni ménopause politique ya Joe Biden a lobby na Moyen-Orient alingite bitumba salema kuna bitumba salema nde kotoyo bazoba na bino kaka otomoni anazobenga tous les Congolais totelema pona kobenga na munguna gouvernement central bavandisaki pe balobaki likamboteli MONUSCO d'ici le 31 décembre MONUSCO a quitté sol congolais. Mais tomoni Jean-Pierre Lacroix auti koya insulté biso na mabele na biso. Jean-Pierre Lacroix insulté biso a crash mamo na niveau yaba Koufi Oyoba Koufi na Est de la République, précisément na Goma. Jean-Pierre Lacroix lobby, MONUSCO le 31 décembre, MONUSCO a kokendete. Ande sika nazobenga tous les Congolais, il faut te sauver moi na mboka Fachi Béton. Totele mabiso nyoso, ba Oyoba vani na Kinshasa. Lukato bengana Nations Unies na makasi ba bengana Nations Unies na Burkina Faso na Mali na Niger est-ce que mabele baluka Angola kutu awa mabele baluka pona nini kaka Congo pona nini kaka biso bande konanga bo partager émission, bo liker, bo aimer, bo commenter. Mais bien que bozola na mwana mboka Cédric est partout na monde. Nanzela ya chaîne na biso oyo bolingaka mingi la voix céleste. Bande que notre nation est à danger. Ezosenga Congolais nyoso conscience na ye esala. Bavandisi mokonzi mboka groupe ya banganga nzambe oyo bavandisa Jésus à l'époque na âge ya 13 ans 12 ans si je m'abuse pas. Bavandisi ndeko na yo Fachi Béton na niveau ya États-Unis d'Amérique. Ba perturbateur ya monde bavandisi Fachi. Fachi yebisa bango soki aza na ngambo nini. Fachi azokufela Congo oya yo oyanga. Mais totelema to sauver Congo. Tozomona Israël azobunda ba Israélien nyoso basangani. Bazosangisa bambongo. Bazo fabriquer ba missile
pona kobunda na Hezbollah, pona kobunda na Hamas, pona kobunda na Liban. Mais bisowa, tous les pays frontaliers, na 9 pays voisins. Biso na biso divergence ekoti. To komi na 2 blocs. Bloc ya bapaya. Oyo basi bakotela ki biso awa. Awa nesika bazwi ba problème na koyebisa bino ande place makambo ebandi. Po lelo ebele bakozwa ba mbodi. Awa mbodi nde na obeta mbodi. Nana Congolais de père et de mère, yozanan. Ceux qui osent Congolais de père et de mère, Mila Kissa, Poutine, Azobunda, na monde, mais Ozomona, même ancien président, Yaris, Azana Simanaï. Pas qu'il na gauche, na Poutine. Azo salapé ma déclaration forte. Yabiso, Azawapi, akei côté à l'Occident. Yende mutu azo bundi sabiso. Tala degré à makamwango. Ukraine, Yazana Bitumba, na Russie, mais ozomona ancien président. Zelensky à la titeni, ancien président pe à la titeni. Bongo yabiso. Yabiso comment telantela. Tango azalaka na kita bokonzi, abandai ko sala diplomatie. Mais lelo comme ko sala diplomatie. Mboko yo fatia zokufela mboko yo eza mboka na ye. Azokufela biloko oyo bakoko bapesa. Azokufela biloko oyo Nzambe atia na Kongo. Biso te tosengaka Nzambe atela biso ba matière premier oyo eza na monde te awa na Kongo eza. E pays oyo eza na ba richesse nyoso. Eza riche na potentialité na yango. Mais tant la vie oyo to mené. Nani akomisi biso boye. Ce sont les étrangers oyo baza zinga zinga na biso. Bill Gates, Bill Clinton, les 2 mafias du monde, les 2 fondations oyo zo simba monde poumon ya monde. Babengisi ba opposants congolais. Les étrangers fabriqués. Fatia bisi bango lobi. To solo la likamu ya mboka. Nandimi ba fo nyoso bino bosali. Mais eloko eleki makasi, il faut ba M23. Mopaya nyoso oyo aza na sol congolais akite mabele akende mabe ya Fatia eza wapi boya bokota na porte botika kokota na fenêtre mabe ya Siona eza wapi bande kona ngai moninga zotambola butu moi Congo bazwa Congo en otage. Mais au lieu que vous soutenir, Nzambe Kutu appelle Moïse mission. Moïse bimisa Israël na Égypte. Bana ya Israël, bazana nzela, bitumbe bimi, ba mas baye. Mais Moïse a tombé liboka au sambela. Face à Moïse, maboko likolo. Mais ceux qui Moïse allait bien quitter si maboko, bakomi koboma ba Israélien. Et c'est qui au secours, il y a quelqu'un conseiller spirituel, il y a Moïse, va soutenir ye na suka ya maboko, maboko elembate, ata maboko elembi etombwa makaka. Wapi soutien ya peuple congolais. Mwana moninga zotombola maboko azobelela butu moi. Notre nation est à danger. Mais bino moko okomi benga. Ke oza mwana ya mboka. Mais
bozo poignarde ye na sima ya mukongo yango mboka ngo ezaka ya fati eza ya yote tel l'opposant lokola dof muzitu muzitu ayeko comprendre lobby en bref tokende na gauche tokende na droite totika distraction to changer constitution ya mboka mabe ya muzitu eza wapi lelo muzitu atelemi to changer constitution opposant atali souci nano ya mboka pays d'abord lelo matata ponya zo senga cohésion nationale obebana na nani abengana yo à l'époque matata mponyo premier ministre asala miracle oyo nzambe kutu asala te osali bukanga lonjo na province ya Bandundu akei ko recorter université na province ya Manema esalemaka na Congo. Quelle confusion! Mais lelo batouana a telemi azoloba. Premier ministre, 1000 écoles par an atonga. Matata mponya tikala kotonga ta école mokote. Lelo azosenga cohésion nationale. Et insiste. Et abebani na nani pour asenga cohésion nationale. Matata détourné mbongo bakanga ye statut portant des anciens ou ils ont protégé des anciens c'est qu'ancien nyonso ato détourné mbongo ndengo za premier ministre ou bien aux ministre ou bien aux anciens et ya procureur ya nini ceux qui ont le moins mbala moko na pouvoir état bon wane la tinjoto ba okango isute quelle confusion. Et ça le la constitution ya mboka ba ancien baza au-delà la constitution tela likambo kaka ba ancien ona bazo sangisa bambongo oyo bazwa na Congo na biso bazwa bambongo na biso kaka bango bazo fournir lisusu est de la république pona ko poignarder biso. Communauté internationale batelemi balobi net boko changer constitution te babengisi ba opposant nenge nazo solola na bino sikoyo ba opposant fabriqué par les communautés internationales baza kuna na États-Unis même ba Martin Fayulu oya ya Congo leki ya mwasi ya Pepe Kale parce que bango nyoso ba oganga wana obino boyoka koya na bango toyebi Fayulu mwasi ya leki ya mwasi ya Pepe Kale ancien musicien à l'époque ya Zaïre mwasi na ye azalaki sénégalaise awa na ye kozonga malheur ya batu nyonso oyo babala basi ya ba étranger nzamba boyaki ayebisaki bana ya Israël kobala mupaya te conséquence ya kobala mupaya ba Fayulu babimi lelo Fayulu obeta tolo akomi pe mwana ndako pona nini mupaya semence hybride époque ya Joseph Kabila poko ma ministre soki oza mobali bapesa yo mwasi ya rwandaise oza mwasi bapesa yo mobali ya rwandais nyonso tu wana tokoma na Congo sangisa semence hybride oyo frère Branham ekuta loba kobala mupaya te yo noir okobala mundele te bokobota semence hybride lelo ba semence hybride batondi na kini toko suka wapi qu'est-ce qui se passe mboka na biso tokoloba matata mponya l'époque ayaka représentant ya ba étudiant rwandais na Lumumbashi à l'époque lelo miracle matata mponya bima premier ministre opposant na mboka na biso tala confusion biyamba to yamba
bato kutu tondimaka te bakoki kopoignarde biso na nsima. Vite Kamere représentant baétudiant burundais na campus. Lelo mama n'opposa a diriger pa institution ya mboka. Lisumu nini Congo mema po mériter pasi ya boye. Basemi bantu batondi lelo bavandi nini yango tosali. Joe Biden azosenga mutu ya Tshisekedi. Oyo Jean-Baptiste basenga ye mutu na fête. Joe Biden kalate azokita na niveau ya Angola. Avant alongwa na pouvoir le 15 novembre il fallait en Angola. Poutine palobi lokola Joe Biden azoya en Angola yepe azoya na Kinshasa. Bokoto s'abonner massivement awa mambu masobele Poutine azoya na Kinshasa. Et tandis que le 5 janvier 2025 Tozo Yamba, homme fort, président chinois Xi Jinping, à Kokitana Kinshasa. Qu'est-ce qui se passe? Mais Bobo Sanelo comme côté. Première guerre mondiale. RDC Congo à l'époque. Royaume Congo et Sinisaka. Deuxième guerre mondiale. Congo et Sinisaka Pebitumba. Mais awato kende na troisième guerre mondiale. Ce qui te risque et kobanela awa. Nde omoni batindeli biso ba missile balistique. Ba missile longue portée. Ba missile système de flamme de feu. Oye koki ko bouleverser, ko détruit 9 pays voisins na espace ya 1 heure. Yo Congolais place aux akobanga bitumba te. Jérémie 1:19 elobinini bakosala bino guerre mais bakolonga bino te. Fachaza na bitumba bazoluka ye na banzela nyoso. Yo bandaki kotuna ngai mwana mboka Cédric ya Fachaza wapi? Facha silisi alongwe asilisi kosala discours mokonza mboka déplacé akei quelque part ake kokutana na bloki na ye kolongwa silisi na bloki na ye lobi mwana mobali Fachi Beto akiti na Hongrie lobi na pokwa akitaki lobi na Hongrie mwana mobali akiti kuna keko sala nini bande kuna ngai akei voyage ya 3 jours kaka ndenge Fachali Mwaki akutani na roi Philippe tente ya koko oyo nga na mona nano te na mokili les pays colonisateurs mais azote kabiso oyo l'effet délimité à l'obaka que bino babelge surtout vous les Européens tango UDPS et kozwa pouvoir bino bokomo na Congo na fenêtre facha yebisi bango clair Congo ekei na longoli Congo na bloki na bino na tindango na bloki mosusu. Fati a se décider. Il faut Congo et sa restauration. Il faut Congo et se vivre. Mais bayumo nyoso bakote libiswa bango balobi pona bango Congo ekobonga te Congo ezalaka boye. Lokola Facha kangi bango kleboa bango pe babengi ba mafia oyo. Ote Fati alinga changer constitution. Ce qui a changé constitution, c'est que bino bokoko talisu bokoko ma ba président.
bongo mutu nyonso mabe ya Congo eza nini mutu nyonso azoluka kaka akoma président de la République na bapaya awa bapaya ekoki bokokomaka lisusu ba président na mboka oyo te natieli bino vérité premier président ya mboka oyo azalaka demi Dakar Joseph Kasavubu demi Dakar deuxième président ya mboka oyo Dakar ye na demi kutu te première fois na histoire ya monde mama ye mobotami na 1922 ye moko mobuta ye kobotama na 1930 ekare ya 8 ans mama na mwana mama ye mobota mobutu na 8 ans esalema kabla esalema na Congo tondi makaka ba papa biso pe bandima yango mais comme na génération oyo te mutako bota na 8 ans te c'est que mobuta dalaka Dakar ye na demi Dakar kutu te lokola Kasavubu mu Congo na Polonais nani est entre portugais mais Mobutu centrafricain d'origine na tchelibino vérité po aboyoka po ekaraboy etikala jamais ko salema 8 ans mama ye mobota obota endenge nini otozo cracher na bawei nazo bisabino ne vérité. Troisième président mwana mboka Kabila Désiré yene mwana mboka Congolais de père et de mère. Quatrième président Hippolyte Kanambe Kazemberere côté bazoye to ebité. Première fois dans l'histoire ya monde ma passe ami balé babotama écart ya 4 ans moi kabotami na manono muso aki obotama na yo abura maman na miracle spectacle oh Jésus kuta salate mais Joseph asala yango oh bondi makaka biso to ndi mangote. Cinquième président Joseph nani Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Congolais de père et de mère. Cela veut dire na 5 présidents awa tozana 2 présidents de père et de mère na demi Dakar moko 2 3 demi Dakar na 2 ba mafie ne moni boule oyo ba Bill Gates ba ni bazongisa lisusu demi Dakar ba remplacer lisusu Dakar na demi te mais Dakar mupaya aya po bango bazoko opportunité ya kotoka ne fatia lobi na tie mutu na nganje soki bokokata yango bokata mais ata 1 centimètre ya mabele nanga ekokende te mabe ya fatia eza wapi bandeko to soutenir mwana mboka zoganga zolela lokola tozuba paraît puissant. Il faut biso nyonso ba Congolais de père et de mère soza mupayate c'est manifester tokoye bayo ndenge empenge a se manifester talaka morphologie après Sempenge tala morphologie ya Kagame ya yana leki kaka ba Congolais boza wapi bayumo nyonso etikali muke ba ambassadeur na bango nyonso bakanga ba ambassade na bango bakende toza na tinda na bango te yozo banga baga bitumese kotelio première fois na okana histoire moyibi akotelio na ndako mais yozo le barobite ko attaquer moyibi te négocier na ye ndenge ba osala biso voisin yazo ebisa le biate monsieur Cédric ko boma moyibi te négocier na ye pardon moyibi akotelio na ndako ndenge ozo négocier ndenge oye ko ebisa voisin otiki moyibi na ndako na yo. Et la question face du monde que la communauté internationale ne bazo iba biso ba minere nyoso ya biso ne bazo iba to kangi bango liboko na saki mais azo senga nini
koboma M23 te tala kindoki baimboka wabino mwana mboka Cédric azolela pe azoganga ngonga eza ngonga nakosenga na bino bo partager émission bo like bo aimer ezalaki wabino mwana mboka Cédric lokola bobo mesano na pesi mbote na ba oyo nyoso balandi mwana mboka Cédric pe bakolanda pe bakozwa opportunité ya ko partager émission na biso pour que congolais nyoso conscience na ye esala ke mboka na biso eza na danger. Bosunga Fati azolela bosunga Fati azaye moko wapi Aaron pona ko soutenir Moïse. Mwana mboka Cédric asuki Zwa Esaïe 63 verset 9 elobi nini ezalaki mwanzete pe motindami te kasi elongi na ye moko nde ekitaki pona kobikisa mboka Congo. Nzambe ya bakoko apambola moko na moko oyo akolanda émission oyo. Merci tokutani mbala ya sima. Fati a se décidé. Il faut Congo et sa restauration. Il faut Congo et se vivre. Mais bayumo nyoso bakote libisowa bango balobi pona bango Congo ekobonga te, Congo ezalaka boye. Lokola Fati kangi bango kleboa bango pe babengi ba mafie oyo ote Fati alinga changer constitution. Ce qui a changé la constitution, c'est que Bino Bokoko Talisu Bokoko ma président. Bongo Moutounyoso, ma à Congo Zanini, Moutounyoso, Azoluka Kaka ako ma président de la République. Na bapaya. Awa bapaya e koki Bokoko Makalisu ba président na mboko yote. La télébino vérité. Premier président Mboko Azalaka demi Dakar. Joseph Kasavubu demi Dakar. Deuxième président Mboko Dakar. Il y en a demi Koudouté. Première fois dans l'histoire ya monde. Maman yé mobotami na 1922. Ye moko mobuta eko bota mana 1930 ekage ya 8 ans mama na mwana mama ye mobota mobutu na 8 ans esale makabla esalema na Congo tondi makaka ba papa biso pe bandima yango mais comme na génération yote mutako bota na 8 ans c'est que mobuta dalaka Dakar ye na demi Dakar kutute lokola Kasavubu mu Congo na Pologne nani est entre portugais. Mais Mobutu, centrafricain d'origine, na tchelibino vérité, pour Aboyoka. Pour Karaboy, et Tikala jamais ko salema. 8 ans, maman ye Mobutu. Obota endengeni. Otezo cracher na bawei, na zo bisabino ne vérité. Troisième président, Mwana Mboka, Kabila, Désiré. Yéné Mwana Mboka, Congolais de père et de mère. Quatrième président, Hippolyte Kanambe Kazemberere. Côté Bazoa et habité. Première fois dans l'histoire de la monde, ma passe à mi baleba botama et carré à 4 ans. Moi qui botami na manono, moussa qui botama na wabura. Maman na miracle spectacle. Oh Jésus kuta salate, mais Joseph a sala. Oh bon di makaka, bisoto ndi mangote. 5e président, Joseph Nani Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Congolais de père et de mère. Cela veut dire, na 5 présidents, awa tozana 2 présidents de père et de mère, na demi Dakar moko. 2, 3, demi Dakar, na 2 ba mafieux. Ne moni boule oyo, ba Bill Gates ba ni bazongisa lisusu demi Dakar, ba remplacer lisusu Dakar. Na demi te, mais Dakar, Mupaya, aya. Pour bango bazo opportunité ya kotoka. Ne fatia lobi na tie mutu na nganje. Soki boko kata yango bokata. Mais ata 1 centimètre ya mabele na nga ekokende te. Mabe ya fatia za wapi. Bandeko. To soutenir mwana mboka zo ganga zo lela. Lokola tozuba paraît puissant. Il faut bisogno sur les Congolais de père et de mère. Chose à Mupayate, c'est manifester Tokoye Bayo. Ndenge impenge, à se manifester. Talaka morphologie après Sempenge. Tala morphologie ya Kagame. Yaya na leki kaka. Ba Congolais boza wapi? Bayumo nyonso etikali muke bambassadeur na bango nyonso bakanga bambassade na bango bakende toza na tinda na bango te yozo banga baga bitumese koteli o première fois na okana histoire moyibi akoteli na ndako mais yozo le balobi te ko attaquer moyibi te négocier na ye ndenge ba osala biso voisin yazo ebisa le biate monsieur Cédric ko boma moyibi te négocier na ye pardon moyibi akoteli na ndako ndenge ozo négocier ndenge oye ko yebisa voisin otiki moyibi na ndako na yo. Et la question face du monde que communauté internationale ne bazo yiba biso ba minere nyoso ya biso ne bazo yiba to kangi bango liboko na saki mais azo senga nini koboma M23 te tala kindoki baimboka wabino mwana mboka Cédric azolela pe azoganga ngonga ezangonga nakosenga na bino bo partager mission bo like bo aimer ezalaki wabino mwana mboka Cédric lokola bobo mesano na pesi mbote na ba oyo nyoso balandi mwana mboka Cédric pe bakolanda pe bakozo opportunité ya ko partager émission na biso pour que Congolais nyoso conscience na ye esala ke mboka na biso eza na danger. Bosunga fati azolela bosunga fati azaye moko wapi Aaron pona ko soutenir Moïse mwana mboka Cédric asuki Joa Esaïe 63 verset 9 elobi nini ezalaki mwanzete pe motindami te kasi elongi na ye moko nde ekitaki pona kobikisa mboka Congo. Nzambe ya bakoko apambola moko na moko oyo akolanda émission oyo. Merci tokutani mbala ya sima.